Qui aza artiste ya Nzambe. Fait recherche de pour namona qui artiste ya Nzambe. Pourquoi? Tant bato ba critique kaye, ba finga kaye, nyonso ba loba sirie azongi sarate. Ayaka ka bambi musala et che confusion. Ba finge ba critiquer ye na et che confusion. Ba finge ba lobby Rombatra. Tokobanda fête le 12 na Bruxelles na stade Roi Baudouin na Mopao Mokonzi. Simango tokiti le 19 tokiti na Mwanda Ferregola le Padre. Akikuna na festival Mwanda Beach Cup. Tobimi kuna toksunge Kinshasa festival Eshima le 24 na le 25 tokeko sepeli saba Gaulois Kinshasa na centre culturel Ferregola za tête d'affiche. Le 1er août toke na Kolwezi ipa Fifi Masuka kuna tokeko sakana kuna za ville minier pa feza $100 Planète J. Alors bini bolbara misuki Ferregola ahibanite ba isika no sofera zokende o o kofi ahibanite me yi wana ko betela biso concert na Roi Baudouin esengo botikale na soni batama na bino na sima ba français pour na bosala mamba boy ba soit disant batama ele mais tale lo rosali bolatsa biso ba maska mabe bokosela biso ba makamu yaya omone lokoyo soki mutasali yango atandenge ni mokili yeba kezayo yango ba biso ba preuve mato to tikela nzambe abundela biso aba obokosela biso mais ñu analyse omwe lokoyo sali okofuta yango yaya ataleki na obobimi libumu moko basali yango te ba osala ngata ba cousine na yaya to futa ngo ana se to futa ngo ana se do eloko ekomela luizo elanga ekote na mabele bino belobela bino ka eloko te bozo ba exemple te bozo continuer aka ko sala yango yaya mokili ya mabe mais o sali fi oyo yebango eza mambo ya spiritas te ki golwa te o eza motema na yo nde sali yango eza motema na yo o eza magam na yo eza mambo ba spiritas te to kota ba spiritas na mambo te eza yo nde muto sali yango vidéo to ça tout à l'heure obo bimisa nyo analyse mambo yaya mokili yebi keza yo même la fille place aza yebi keza yo yaya soka kotambola na mabele o melaka mai lo kwa mutu nyonso za pe na makila na mai na nzoto yaya conscience no elobelao un jour ezongela o comprendre même pas ndenge ekoma mais ezongela o yaya tozaka kao donc si bozora ba problème abatu boye boselango ba analyse belé mambo ya defacer boyaka boselango ba analyse belé mais nzoka nde bino mo boza ndoki ezaka ba monozo pumbwa na butu te même na ba geste ba okango ndoki yaya mais eza problème te totali na misu mais na pesika ser na biso gauloise ba courage belé et roleka nango mais ñu analyse komi mal vie oye ba place ba osalo mabete yaya parce que même ye azana bandeko ne ba moni oyo salier yaya to kita to mata un jour ñu analyse moto de tolo banoboy na passe na motema mais qui gaulois qui spiritas qui warrior c'est quoi roleka mais fi oyo ana carrière mulaya azana vie na ye bandeko na ye mama na ye ba parents na ye bana na ye ko bota ba bika yo kotiseli ba vidéo na internet yaya pas mais ça va aller yo tambola kalikolo mais so tambola kana mabele o bata motilité mais nzamba za juste na lo belo na vidéo o na passe na motema parce que bo kosela biso ba makambo o to ye bate koselaka ngonga likambote mabe o kosala moninga yiba pe ite ba ofuta yo bosala ba kabal na bino depuis Ferregola banda carrière na solo bobandi ko multiplier ba voies et moyens pour ya ko ruiner Ferregola à continuité. Tous les jeunes garçons ou jeunes filles oyo akoloba sangana aya a contribuer ya ko sala promotion ba événement faire bo sepela raté pour ça na bino za batona tout ba sunga faire te frères la isolate kala yimoko. Moi je me pose la question, Ferrengo asala nini na mboka oyo oke bato bako soutenir yite biso ba mususu oyo bazo koka biso te pona nini tozana kisasa te
toza na Paris te, toza na Bruxelles te, toza na RDC. Et siko tisika toza esika ba M23 bazali, toza esika ba ADF nalo bazali. Bokokoka biso jamais, à moins ki bo piratindi YouTube na biso, to bo pirate Facebook na biso, to bo pirate TikTok na biso. Nde tokotika ko défendre Fere. Nga naza esika masa se betaka tous les jours. Je continuerai à défendre Fere, na continuer à dénoncer. Parce que na ba moment où yo toza na difficulté, musique ya Fere goloneza musique ya consolation. Suka ki robeta ba concert, musique na Fere ayimba biso bande kwa est na bosani binote. Yango toza biso bana est, toza ba redevable vis-à-vis na Fere. Vis-à-vis na Koffi Olomide, vis-à-vis na Inos B. Ce sont les artistes qui ont un plateau à télévision, bah dénoncer ce qui ne se passe pas bien en Mboka. Mais bah artiste na bino bosanga na bango wana mususu. Mission na bango ezako piller que ça l'état ya liboso, mission na bango mi balezali. Kokose le ba artiste mususu o bazo dénoncer makamba Mboka, po bazo ba mbongo ba pesa mo ba subvention te, ba beta ba concert na bango. Mais tout le bien bino boy. Concert à Koffi Tokoya. Biso ba Gaulois na stade Roi Baudouin. Tokozala sima ya Grand Pao. Tokozala na Grand Pao. Tokoya kobina na Grand Pao elongo. Parce que na yebi ki Grand Pao akoloba makambo ya est na Roi Baudouin. Akotika ngo inapercité. Biso toza sima na Grand Pao. Biso ba Gaulois. Tokozala wana na Roi Baudouin. Biso ba Gaulois conscient. Toko recadrer bato oyo bazo finga ba famille bato pamba na réseaux sociaux. Parce que musique il est le si valeur pour nani. Tout ça c'est fali. Moto mususu te. Ba on a hérité na banako ya kolakisa bato bulumbu na yi. Yango komi siko tout le monde faut aya na makamba bulumbu na internet. TikTok etikala loka bulumbu na bulumbu. Ozo mona ba papa mikolo ba mama mikolo baza na poto. Bango mosana bango za kofinga kabu kizota mwasi na nzoto mbali. Babosani kino bana baza pembeni na bango bana bazo kola. Ya bango za ka makelele wana, lokuta wana, chantage contre bato. Chantage contre concert à Fere, chantage contre concert à Fali ya Koffi Olomide. Les deux artistes ba concert na bango za baza kutu trop kombati ya kusakana te. Concert à Fere golo suko na Europe za kombati oyate. Concert à Koffi suko na Europe za kombati oyate. Concert à Inosa Balume suko na Europe za kombati oyate. Soki fabrica sa ti concert ko za la kombati ya kusakana te. Botomi tuna batongo wana bu kombataka bango. Bino bo leki bango me bozo combattre bato bo leki bango na ndenge nini. Bino bo si bo réussir bo si bo gagner. Pour moto asi a réussir na vie, moto asi a gagner na vie, a combattra jamais moto za échec. Parce que biso ba l'échec ne tunga to se complexer na bino bato bo réussir. Mais bino bato bo réussir bozo bundisa biso ba l'échec. Bo bengi biso ba local to ndimi mais bino boza ba international. Mais comment fait-il bino ba international bozo ya ko bundisa biso ba local? Point d'interrogation. C'est quand on a tout mis tout na matin midi soir. Ce qui réellement bateau ba réussir na vie. Bako ya ko luka ko finga biso bato to izba échec na vie. Awa fait go la fin de l'équipe azolo bate. Un mois ngo ko ki azos fungula monoko te. Kimia mais ye kaka. O album continue ko mamokoni. Album eza biso ba golani to ko réclamer. Biso zana ba musique ya fast food te. Biso ta fait le album on juste 10 ans ibima. To ko zela on kaka. To ko sala to bela on kaka to zela ngo ya. Mais bino bolenga kuna boganga nga toza kuna te biso fait regular ou rien.